Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Je t'aime pour la Koluka. Parce que vous avez un amour du prochain, parce que Kokaba, et ça, comme on dit sans Zambé, Kokaba, ça, Kokaba, Zambé, avec moi. Voilà, chers internautes, tenir sur besoin d'un partout dans le monde. Balobina Kati, il y a les télévisions. Abonnez-vous massivement et vous continuez à s'abonner toujours. Et ça, Bali Bosse, mission Nabiso, Balobi titre na moi, amour du prochain. Tout le monde la kata yolo, la kata yolo. Yolo non ma belle maman kotambola bana ya yolo nyoso vous la photo na pesi mino mambote et belle je vous aime beaucoup 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 tout ça la kati ya yolo. Non, tout ce tambola pour la koluka, bato oza na amour du prochain, bato bakabela kabatu, kokaba eza kobombi sanzambe, kokaba eza kokota nzambe nyongo. Tout ça tambola tamo avec mon caméraman balobi ML, MLR Picture. Tout ça longo ensemble. ML en tout cas sur les listes mo ngai, to tambola pour na kota na place mona se déguiser, pas bon ba caméra ngezate. Donc on a se déguiser. Comme ça bon mon suite na sima quoi. Tout ça na longo. Na oleka bongo te sana pesa mbote na nga balobi na Justin Ntengo papa na ba regard et puis na pesi mbote na nga na Senghor Fimba. Abonnez-vous massivement aussi et Nasi aussi Nasi Bendele maman Bendele. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Nabiso. Nyonso ese moment na kamina to son frère Zalaka. Mambote bele na bino to linga rabino mingi sans oublier à mon amour ma vie dit mambote bele zigazali et mais chaque lait mon petit frère je te salue là où tu es. Na pesi mbote na ba tout on va linga ngana kati ya yolo babi yolo ma bele na nganda quoi famille ya tout na pesi bino mbote bola na ngasi masimati na quelque place na s'échanger pour na se déguiser pour na banda sikoyo musala na ngana nzela. Voilà, ok. Ensemble avec vous. Bonjour. Maman, ça va bien? Non, ce que m'a quitté. Nangana sengo ka na uti musika na ndiranga bana makolo mona ko ta mutu mona na bebe ngoni kapela na avenue Efomi. Ila koma avenue on abosani. Bakwandungu. Na luka mutu moko kuna bayeba ndiko na biso déjà si bakenda. Na ko zama omela. Natamboli mingi na luka mai omela ta omela pardon. Toko Nzambe nyongo ça malamu. Merci, c'est gentil. Comment on a dit? Mambo. Au Kabila 500 francs. On a fait un transport, on a été. Merci, hein. Merci de ma pambola. Ma. Et ça, dans le jeu, biso, tout ça, sur un bateau. Eh, t'es bon, on va billet soir. 500 francs, dans le jeu. La caméra, voilà. Et ça, dans le jeu, comment on a mis à son père, on a ça dans le théâtre, mais tu as autant de la pour nous. Maman, ça, papa, ça, bandiko, ça. Aux orphelins de mère et de père. Oh my god, maman Nancy mutakosunga makasi yeyo azana papa te azana mama te comment on a ni mambo azana papa te azana mama te mais azana na bandeko ba meme na ye OK to pesa somla mema ta miliki to ya otala yo susu to ta le courage na ba batela yo to ba faire bomba yo merci beaucoup bye yo. Pourquoi Sunganga? Naza besoin de 500 francs. $500.
mais malheureusement parce que on a c'est les pas moi déjà euro c'est tiers pour te gagner na donc déjà Azui. Ok, d'accord. Problème T. T. Ah. Excusez, hein. Vraiment, naza un besoin osunga ngai nayebi te soki ekoza possible na bimaki naye kotala bandeko na biso kote oyo nakuti bango te naye te soki osunga nga meme na 500 francs et permettre nga na futa transport. Ah. Ok, merci. Bonjour. Vous êtes bien? Non, on a été au Talabat. Ah, on a ni na. On a ni na venir qui moins na capella. C'est que bato na ngena luka bango bazate na na posa 500 francs na futa transport pour la zone ndako. Non, t'es qui? Nazangi ngasa na suka. 500 francs. Merci beaucoup. Ah, c'est ma pambola yo. Vraiment merci. Merci les Roger. Merci beaucoup. Dans ce pays dans mon caméra, voilà. Merci vraiment, merci. Voilà. Donc, nalingaka tosunga bandeko mutu sako kozanga ondima te kazangi na yo kosenga yo tosunga motema malamu koma tosunga tosengo bo ya sandoki na opese mbongo te ba okanga ngambongo na ngai topesa po to pambola nzamba pambola na biso. Merci beaucoup maman. Merci, bonne journée. Merci mère, na sepeli. Yaya, bonjour. Excusez-moi chérie. Yom toteka wa. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aider nga? Bon, na ko tala bandeko na biso koto na kuti bango te. Naza en transport, to ko aider nga pesa ata 500 na futa transport. T'es quitté. Ok, c'est bon, problème t'es. Merci. Hein. Chers téléspectateurs, ça dépend un RO écoutez Libino. En tout cas, amour du prochain, ils ont initiative moko ya bien. En tout cas, vous mettez à soutenir vraiment l'émission. Ils ont l'accès, ils ont valorisé mon tout comme qu'on vit vraiment des konayo. Amour du prochain, ça wana pour na kosunga, pour na koaider batu nyonso, batu bazana na hôpital, batu bazana na orphelinat ezo kita. Bino batu bazana ba possibilité na bino. Ozangi ngolo ka kosala. Bon vraiment le kabina bo invertir na émission amour du prochain, bo za la décider pour tout kita na ba orphelinat, na ba prison, donc partout bato bazana pour ça assistance il y a assistance sociale plutôt je peux dire pour na bato en tout cas pour soutenir et tout ça là vraiment bien donc yo nanga to chal main dans la main pour te soutenir émission Nzambe à repas mon ami bisous. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure de votre émission. L'amour du prochain. L'amour du prochain, l'amour du prochain, l'obéli maramo, ébélé. Le ticket long, et ticket long. Tout le monde a battu ébélé dans la carte à capter la Kinshasa. Si on a signé 500 francs, il faut me le voir si j'ai ma tueur et autre chose là. On a un sous à ce moment où il y a son thème. Mais la carte d'amour du prochain est 500 francs. L'amour du prochain est 500 ici, et de l'handicapé, et de la baba, et de la ndoule, et de la nuit, puisque c'est l'amour du prochain. Le seul aussi mani n'est amour du prochain que le bosso. Le deux bisous va Julio au terme handicapé, mais la carte d'amour du prochain, c'est retrouvé. Parce que tout ça, bateau, société, est rejeté à Bissot. Mais ta carte amour du prochain est 500 si Bissot. Amour du prochain, ils ont fait ça sous. Donc ils ont se révolté Bissot de bagarre. Tout ça handicapé, tout un droit à l'avenir, tout un droit à vivre, tout un droit à revendre dans la société. Quand on a vu que ma maman n'a pas poto, papa n'a pas poto.
l'amour du prochain monde. Et ça la biso nous tous se retrouver. Yango na sengi ba maman na nga ya poto, ba papa na nga poto, ba jeune fille, ba donc ba lingaji, bo s'abonner na bende les télévisions. Là c'est vraiment que l'amour du prochain peut se retrouver. Na ta minga rolo desate, on nous bo lingaji yo. On se bo linga ko na bino linga handicapé na bino. Et ça la nga bien, ba commenter na bino, ba abonnement na bino. Et ça la nga bito ko comment. Merci. Bandeko balandi bisika nyonso bozwami na invité bino to balola penda miso na biso na bendele télévision. Bendele télévision et memeli biso émission na kombo amour du prochain. Biso moko toyebi na kati ya mboka na biso eza na slogan moko eloba makake richesse mususu ya mboka na biso eza motema mabe. Non. Bendele TV na amour du prochain ezo lobela makambo wana pour te faire développer mboka na biso esengeli na biso to yokana to zala bomoko congolais. Yo congolais okoki komona ndeko na yo congolais ndenge nini azo souffrir okangi pe maboko zota la souffrance na ye. Na amour du prochain eza kosunga baye oyo baza ba faible. Bazo koka même pas ko futela bana minerval bazo teka babiloko lemso komona azana malala 6 ya pamba mais azo tambola na moi pona koteka ngo. Amour du prochain zo sunga batwana yo pe oyo ko tutama na émission oyo olobité ngapele ngina contribuer na mboka na ngai na ngina mona congolais ko souffrir te o contribuer et kozala malamu yango Bendele TV et les biso émission oyo amour du prochain to balala miso na biso kuna et toyoka maye amour du prochain et kolobela biso. Merci. Ouais, bantu nyonso toke zola makambo ya kitoko batu toke zola makambo yo vana na harmonie tolobi bientôt na Bendele télévision émission ya kitoko to sungana betu na betu ngemo na mpangi na ngena nzila akekelela ngemo na bandeko na ngeke kelela ngena mwa soup sunga donc to sungana émission na ben ya kitoko ke kusa bientôt na Bendele TV betu consommer yo betu commenter betu partager parce que tala kombo émission to sungana. Merci. Bonjour, bonsoir, ça dépend aller écouter ce que vous allez na kati ya émission na biso amour du prochain. Voilà, to tamboli na bino bomoni ndenga minata yaki ndenga se déguiser et puis ake siko kotamwa na banzela kopesa bandeko oyo bazana amour envers bandeko na bango moi quelque chose ça là qui moi bien. Premier exemple tout le monde qui papa mo na terrain ya kamina wana azota la ni match dépassé na 500 francs le biaza na ngote na 200 francs le biaza na ngote pour tout le monde qu'il y a des gens qui souffrent. Bato bazo souffrir mais azo su que ça ka makanisi na kati azana choité. Moni ke na koyiba te na osala mabete pour na mbongo ndambo ka nzamba opesa nga na s'organiser nango azane cordonnier mais avant d'aki on a rapporté la match. Tant on a une solution et puis na pesa quelque chose mbala moka kendaki en tout cas et ça là qui est moi bien. Voilà, deuxième exemple, tu connais que tu signe de comme sur le terrain en autres la match, il y a 500 francs, na bolingo nyonso ya amour du prochain, aya bimisi 500 francs na ya pesingai, après on a fait ça enveloppe na la caméra, au moins que c'est ngoni nezalaki et pas ya bandeko na biso. Succès avant de continuer, tozo yebisa bandeko nyonso en tout cas, bon s'abonner massivement na kati ya Bendele télévision, abonnez-vous, likez, partagez vidéo. Vidéo oyo fait tambola pa bato mi bolingo c'est sila na motema na bango bamona ke amour du projet ça très nécessaire na vie ya bato makambo wana yaka o mona mutu moko ke osomelo ko na boutique abungsi abosani porte-monnaie na ndaku mais bato banju ko finga e ozalo kuta okosi abungisi na ete boye o mona ndeko musu na kati ya mutuka aye amataki pe déjà na mutuka ça arrive de fande tinga jo mona yeba na mata moto na komi place on boye na tabe na porte-monnaie na na 100 francs te et reste moi quelques personnes ba yebinga de salaire ke ba moniki te azo constater oh faut ça na tiki pe na porte-monnaie na ndako donc to sunga bandeko parce que des fois ça arrive ko zanga et ça la ka bien voilà tozo continuer à part wana toza sur na place moko to mona ki maman moko te kamapa maman ba to te kamapa to pas maman, to approcher pas maman, to s'approcher pas maman, bonjour maman, ma pas boy maman, dans un bon côté mais bon mon autre côté quasiment 500 francs zoa. En tout cas ça lenga senga ko mona maman na kizima panaye, akidisi na se, amanju ko luka mbongo ti amoni pete ayo fongo na senga liputa na ye. Vraiment
Je sais pas, maman, on entend pas pour la génération, c'est ça l'amour du prochain. Le tambola qui est au monde de Komoko Bazoteka, cuisine spaghetti, à tout sur un ngelo Korolian, à la waki, n'a pas sa mon transport, à Yoloba, ah, n'a pas kabambo, hôtel, deux fois tant, sous, vous avez un document kangarabatu. Tu vas en point. Est-ce que mutu nyonso oyo kabela mbongo il faut kaka kanga makamuna yo prochaine marque nyango na kati émission amour du prochain tozo lakisa ke biso pe bato tozo pesa bino enveloppe na biso eza mpondo te ke tozo soma molimo mutu to ndeni non eza ke to lakisa kaka batu moko boye tamso mona mutu moko atekaka mapa na ye atekaka spaghetti atekaka nguba tango oyo senge mbongo ya pesi yo biso tozo mwa muke to bakisi na commerce na ye oyo kolesa ba orphelin to ba orphelin oyo baza na ndako voilà to pusani lisusu to yoko kene lisusu pa ya ndeko moko boto moko azosomba cabine crédit na cabine na ye boye abina ngai mwasi mokolo boye en tout cas elle était très insolente devant ngai ye napesaki quelque chose te kanisa konde na osenga solo afingaki alobaki akokoya koloba ça arrive aussi mutu na mutu aza na ndenge na ye de fois mais mpona biso kolinga mutu nyonso aza na comportement na te tokopie comportement na te mpo eza mabe makasi tosala bolamu parce que bolamu efutaka bolamu épargne bato na makambo ebele bolamu esalaka ke mutu avivre longtemps bolamu esalaka ke mutu place moko bato bavandi likama elingi ekomele bato baoloba bolamu mpo na ye esale bien bolamu ezalaka bien na bomoi ya mutu bolamu esalaka ke mutu avivre longtemps bolamu esalaka mutu makambo oyo moko imagine te il y a plein de gens mona mutu mosangi na église te mais aza apesaka semaka asungaka baorphelin asungaka baveuve bomonaka makambo na efongwama bino bobenge oyo te oyo aza na kisi ana kisi te kokaba totambolaki su tomonaki orpheline moko boye wana azoteka maki na ye mama aza te papa aza te toyaki tosenge 500 francs nasengi ma ya komela apesi nga 500 francs et après tozwaki mwa quelque chose topesaki ye ebakisi su na maki oyo abokola mwana oyo aza na ye aza koko ya baorphelin wana ya bato bakufi pardon totamboli tomona mama azoteka mapa lisusu topesaki ye quelque chose en tout cas esalaki malamu merci na bato nyonso bolandaki biso merci na bino nyonso en tout cas totiki bacommentaire ezoya na nsima elandalanda boyoka bandeko ndenge bapesi batémoignage mpona émission oyo amour du prochain abonnez-vous massivement sur Bendele télévision partagez likez ekosala bien nzambe ozanga te kopambola yo bon continuez toujours à s'abonner et au la biso bien partager amour du prochain pour battre sur sa ndeko bayoka pe balanda émission oyo eza nanu na ebandeli mais la grâce na bino to ebike et ça la biso malamu na koki oleka te émission na ngai sans na pesa mbote na ngai na ya Justin Nzengo papa na bon regard depuis Paris na pesa mbote na ngai na yawe mabanda garçon noir garçon moko fana na Turquie le kingulu na elengi ngula kapela na elengi na pesa mbote na ngai lisusu na Dorcas Ngembi bambote bele siko zali mbote na yo Morete Mbela ya papa Jambela et puis na pesi mbote na nga na Prince Ngelezo aussi pour béton Paul Mwamba papa social nzambe bolam nzamba so sala biso bolamu na likolo yo bolamu na se na pesi mbote na nga isusu na Obed Ndau nouvelle énergie balobi agence ezaka moko pona fret Lubumbashi Likasi partout balobi impôt export eza na kati ya Obed Ndau na pesi sumbote na nga na Dominika Misamu esika zali leki batu ya Dadi Kimberly bambote bele siko za fi famille Misamu nyonso bambote bele na pesi mbote na nga lisusu na bandeko na nga nyonso o balingaka nga na ba balingaka nga te ya touré de moi-même bambote bele siko zali et puis na pesi mbote na Adonai et na pesi mbote à notre maman babi maman des garçons maman motema malamu maman Mélanie Kachama na pesi mbote lisusu na ndoko na biso no oncle Félix depuis quelque part bambote belé hein ba Kachalo aussi bambote belé siko zali mbote bino tout bolingaka biso to mona ni te avant to mona na lisusu fona pesa mbote na ML babi mon réalisateur les caméramans le plus frais du monde. Oboyo sali mokili na yo. ML art pitir depuis ozali bambote belé siko zali et puis na pesi mbote na boto tout balingaka ngai. Bozala wana ka scotché abonnez-vous massivement na kati ya Bendele télévision. Maman na si Bendele bambote belé, maman Charlène Tamputu depuis quelque part bambote na yo. Mbote lisusu na maman Solange Kiam, maman Anita Queen.
bambote na yo. Et les abakouk, d'après ce que nous bambote belé, et mbote belé, na mam si la pomba scène, bambote na yo. Quant à moi, tout le monde a ni numéro moussou, je vous aime beaucoup, Sabino Aminata. C'est le côté. Des gros bisous. Bye.